UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC. Avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne bien équipée. UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC. Une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Téléspectateurs, merci beaucoup pour la confiance et la fidélité. La deuxième partie de la journée, Tokutani Sousoulelo, Mbalabi Balenda Lobaki, numéro est sous capot la journée, en par la grâce du Seigneur. Alors je vais prendre les informations du jour. Kimi Alamabota Nabino ba place pour Zali, Bolingi Sango Mingi, Ngapena Lingi Bino Mingi. Bino Pona Sango Komekate, Sango Nabiso, Sango Nabino Yeyo. Je suis là pour vous, tout ça la Moussala ensemble, c'est-à-dire un travail de complémentarité. Oyongana Yebi na Pesi Bino Bino Pebo Yebi Boyebi Singai na Lisanga Ndeto Bongisa Congo. Merci pour l'information na Bino Tosunga Mboka Wekinda Liboso. Désordre nazomona na mboka, désordre nazomona na ba gestion, désordre nazomona même na police, désordre nazomona même na biso moko population. On se pose des questions, est-ce que tu ko espérer que mboka oyo ko bonga ba ibisaka batata na biso batika mobulu bato bakomona kimia na mboko bakomona esengweza biso bana na bango biso pe bana na bango baye bakomi ko ebisa biso te bino te tozela bana na bino finalement bana ya génération nini bakoya kolia mbuma ya nkita ya mboka o nzamba pesi biso. Pour commencer, il faut commencer. Il faut qu'on fasse quelque chose. La justice élève une nation. État des droits. Tout bas français. Le grand problème, il y a pays. La beauté du texte est trahie par la réalité sur terrain. Français, l'équipe Ming. Mais réalité est autre. La réalité est autre. Dans une information du jour, avant de prendre le deuxième invité, pour la toute première fois, il affronte Boussolo en direct. Boussolo en aimbo du peu aux Angate au Kotakaka. Agression dans l'est du pays. Les FARDC accusent les M23 RDF de cibler les chefs d'état-major de la SADC.
ECC exhorte Tshisekedi à initier un dialogue national pour renforcer la cohésion. Des rues d'affrontement ce lundi entre FARDC et M23 sur plusieurs axes dans les territoires des Rutshuru. Kinshasa, contentieux des législatives provinciales, les audiences démarrent ce lundi. Mongala, les gouverneurs dément avoir détourné plus de 3,5 millions de dollars. Constant Moutamba appelle à des poursuites judiciaires contre Corneille Nanga et ses complices. Nord Kivu, reprise de combats sur plusieurs fronts à Bwito entre M23 et FARDC. Pour terminer, Boutembo, les comités d'élèves sollicitent exonération des frais d'examen d'État en faveur des finalistes déplacés de guerre. Il est président honoraire de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Il est président de l'Asbel Vision Fachi. Il est aussi président honoraire de la Force du Progrès. Batitre Misatou. Kombonaye Jekobea. Bonjour. Bonjour. Batu bayebi so batangi kombo Jekobea senge mobulo ebimi. To mobulo linge banda. Batu bayebi so batangi kombo ya Jekobea, c'est-à-dire marche au salam. Batu bayebi so batangi kombo ya Jekobea, c'est-à-dire tout mola Tshisekedi zelo mona biso na balabala. Na yomoko, bato bazolando pour la toute première fois. Faut bazo na anglais. Ok, merci. Je crois que c'est la toute première fois que lobby yanga ko participer na émission Bosolo la politique où ils allaient suivi presque partout. Tant to chaki affiche na biso batu bazeli yango lisusu ebele pona koyeba nani o azali Jekobea. Je crois que Jekobea azali simple militant ya IDPS, combattant ya IDPS, cadre ya IDPS. Je crois pas que aux hommes militaires, mais en même temps cadre. Ouais, ouais. Ça veut dire que tozala qui na phase tozala qui ba militant, les lopé combat o ya biso et sili kobota mbuma, les lo IDPS eza na pouvoir, les lo to komepe ba cadre pona ko défendre ou bien ko protéger pouvoir na biso. Je crois que oyo bazo kanisa ke ezabitumba te ezali défense na biso. Ça veut dire que parti politique ezali na deux objectifs. Premier objectif, ezali ko conquérir le pouvoir. Deuxième, ezali ko conserver le plus longtemps possible. Ça veut dire que stratégie onyo so biso to kosala pour que ko conserver pouvoir na biso eza malamu pour na biso. Voilà. Jekobea. Tout dans moi problème, il y a climatisation dans studio, ne nous en tenez pas, on a un petit souci technique. Bah, technicien, bazoya mbango pour y travailler, mais le coup là, tout dans l'émission, on n'a pas le choix. Donc, certains problèmes est surgir pendant que l'émission est là, qui ne nous entendez pas, les gars. Non. Nous sommes obligés de passer l'émission dans ma condition, mais nous allons régler ça plus vite. Je pense que l'obit aux ongles dans ma condition ne nous entendez pas, rigueur. Donc, de temps à autre, on peut utiliser papier na yo mouchoir, et ça autorisé, bateau bazomona, ba yo ke la biso mpiko, ba beta biso masasité. Jeko, au côté IDPS quand? Je crois que na 1994 déjà, 92 oui, wana nazaina no mwana muke, nalanda icône na ngai ozali père spirituel na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. J'étais encore enfant tant les kaka na conférence nationale souverain. Je crois que nazalaki butu wana pendant que bato bazo élection zo salema, je crois que nga bazao ko tinda ngai ba 20 voix et puis na tongo nango na ba 5 heures to yo mona ke Tshisekedi mutu a gagné qui a remporté qui élection il y a premier ministre à l'époque. Je crois que c'est par là, na kota IDPS. Ça veut dire que naza IDPS, ya makila. Et ça non pas, ya kota na fiche d'adhésion. Yo dans la famille à Tshisekedi, ozali neveu, ou bien au bota, to bala na famille à Tshisekedi. Non, je crois que
toza bandeko tozali famille politique moko je crois non, au-delà de la famille politique, est-ce que sur le plan biologique besoin la lié mosusu? Non non, à part lien au toza nango ya politique je crois. Pourquoi babanga kona IDPS? Babanga ngata babanga ngapona nini nga naza muto nazolanda mibeko pour chaque fois na yoka je quoi zo ya na batunaye so babi je quoi zo ya na batunaye même ba cadre ba comme na problème. Non non, il y a un problème oyebi mutu nyo surtout oyo azotambola na lukuta je crois que arozala toujours kobanga vérité et là problème ya vérité nde ba obanga je crois biso to bandi politico banda kala to bandi banda époque. Il y a secrétaire général Massamba, to bandi ko défendre la vérité parce que to yé ko installer neti force du progrès o ezali mouvement na biso to yé nango na époque ya ndeko Rémi Massamba oyo yé a instauré ki système moko ya ba jeune na ye mutu akoki ko reprocher na côté. Alors à cette époque tozali ki na ba parlement debout to s'est décidé ensemble pour na koya na va nouveau na kati ya 10e ré, c'est par là que to vandisa ki force du progrès l'objectif ya kopesa IDPS pouvoir. Voilà. Nana créé force du progrès. Biso moko hein. Biso moko ba jeune tozali ki belé tozali ki plus de 50 jeunes to kanisa la force du progrès objectif nango komema IDPS na pouvoir et puis kolongola ba infiltrer nyo surtout bazalaki ba traître tout bazalaki pembeni ya Etienne Tshisekedi kolongola bango ko tia bango libanda komema va nouveau pour que IDPS ait accédé na pouvoir. Force du progrès zanini les associations les partis politiques les asbel les anines. Non, force du progrès ezali mouvement na kati ya IDPS neti ba parlement debout ba mouvement ezali presque belé. Tozali na ba nouvelle génération, tozali na ba force défensive, tozali na Asbel Vision Fati, ba mouvement ezali ebele, ba motocycliste pe bazali, toza presque ba mouvement ebele na kati wana. Ensemble ba mouvement wana tangu ba tokoti congrès na 2010. Je crois que ba yeko mona ke ba jeune ba bundi makasi ba jeune ba se donner ba jeune ba yaki na mu pepe sika c'est comme ça ba congressiste ba mona ki ba créer ki Ligue des jeunes ya IDPS pour na ko sangisa ba association ba mouvement nyo surtout na kati ya Ligue des jeunes pour que tozala officiel tozala te ndenge tozala ki liboso tozala kaka bongo c'est comme ça ba créer ki cadre moko oyo ekoki ko sangisa ba mouvement informel nyo surtout et comme formel na kati ya Ligue des mouvement rattaché na IDPS. Ouais, ezali mouvement o ezali na kati ya Ligue des jeunes ya IDPS. Ah. Ça dit ndenge boagisaka au nom de l'IDPS. Non non, je crois que chaque mouvement est en autonomie nango. Chaque mouvement est s'organiser na ndenge nango mais biso nyo surtout tous a couvert par la Ligue des jeunes. Place où chaque mouvement ou association ou asbel ezali ko kende ko zwa existence nango, je crois que ezali na Ligue des jeunes. Obige bozali na objectif ya obundela pouvoir. Ouais. Mais comment on kabola parce que batu bayebi que combat ya force du progrès tant bozali na opposition ezaka combat ya mabanga bomona na mingi na ba marche nde place batu na sentir que bino bozali tant bozui pouvoir batu belé bazo accuser bino surtout plus l'opposition. Bino bata machette boza toujours milice moko ba lelo ba komo bela bino milice o bozo travailler en collaboration na police bozo appuyer boko milonga mouvement moko ya appui na police surtout tant opposition azaki na ba marche na ya avant ba élection bino force du progrès ne bozaki pointer du doigt okolo bani lelo kwa. Non, je crois que bakosi ndeka président lobaki que opposition eza pété na mboka na biso opposition ezate. Ça veut dire qu'il faut bayeba opposition ni o bazaye ko sala tangu biso tozalaka na opposition kala je crois que ezalaka nde face ya dictature ne ezalaki wana nde il fallait bacourager babima pour que babunda contre ba dictateur yango style o biso tozalaki nango o bayelaki biso tokokai ko bunda na dictateur na bikite il fallait ko lakisa ye pe que toza bacourager tozali capable ya kobenga na ye pe ya kokima mais à la seule différence il y a lelo ezake lelo démocratie ezali dictature ezali société. C'est question ya bango ba avancer barkima na bango. Balabala eza normal. Ça veut dire que lelo soki biso tolobi que biso pe toza la marche.
bango pe baza na marche batu na terrain na bango to attaquer bango te le contraire bato ya IDPS baza victime na propre régime na biso o toza nango tozo gérer bango nde mutu batake biso bango nde batumbi mituka na biso bango nde bazo betaka batu presque chaque jour mais biso to betaka bango te biso tozo sala kaka défense soki bango balobi ke lelo tozo benga na régime mais biso deuxième objectif ya parti politique eza ko conserver pouvoir ça veut dire il faut to conserver pouvoir na biso to kotikela bango te na balabala balobake baye ko benga na IDPS na pouvoir to tikela bango te. C'est comme ça que chaque fois bazali pona koyebaka parce que baloba ba ko utiliser ba arme il fallait to salanine fallait to landa bango pour que to yeba est-ce que ba ko utiliser ba arme bino oza ba civil bo landa ba ndeni non tozali bato parti politique boza ba civil bo na lobby soki bato ba lobby ke ba obima na balabala ba ko utiliser ba arme bino bo wana information yoka eloko sali nini boko dénoncer kakati boyebisi police nde azana ba police ba élément apparent na non apparent ba onde ba sa musala neni bato ba koya na arme pour bebisa marche bino bozu ba disposition ya ko barricader route ba non biso tozi disposition ya ko barricader te biso pe totie marche o ya biso o eza normal pour ko soutenir pouvoir le même jour oui bango parce que zala qui est important ça la ezali normal parce que constitution ezo garantir biso liberté biso nyonso tout toza pe na liberté toza pe ba citoyen congolais ndenge bango pe baza ba citoyen bazo revendiquer biso tozo protéger eza normal Kinshasa eza munene eza pona biso nyonso tout eza ba marche moko politique o bino bozo créer parce que nazo mona urgence nango te soko opposition sali marche lelo bino boko sala lobby il y a aucune urgence il faut pas que ça nango ka le même jour avec risque oyo bato bakoki ko s'affronter ba dégâts et cause ba perte en vies humains ouais ba biloko mususu biloko mususu pe eza coïncidence c'est ça que biso toche ou bien bango ba tchaki avant to kotisa ki mukanda to yitokutane je crois que sagesse ya gouverneur Argentine Ngobila pe eza ko sala je crois que azaye ko l'accès biso soit ba o ba keboye ba o pe ba kende boye je crois que tout ce là ekokutana te pona ko s'affronter na justice ya Kabila tant Kabila président de la République yo zalaka victime bakangaka yo plusieurs fois pourquoi c'est sué pe na front plusieurs fois na zala victime okota à prison balebele bakangaka pona ni bala liboso bakanga biso parce que bazao bonisa IDPS il fallait IDPS exister te na kota ki prison malayami balé je crois que ezalaka batu ya secrétaire général Mavungu oyo bakomaki déjà na ngambo ya ndeko Kabila bazao kolinga actuel président te bazao ko boya ye ke akoki ko kota permanence c'est comme ça que bakanga ngai batina nga ndolo batiaki nga massage dans la poche pour n'a créer l'enga parce que nous allons défendre actuel président de la République. Troisième fois, ezalaki makambu oyo bazao ko lukangai parce qu'il fallait mutumoko oyo akogai ko témoigner que président de la République actuelle azali en connivence na kamwena sap. Alors il fallait quelqu'un, un jeune oyo aza pembe na ye soki alobi likambu batu bakoyo kondima. C'est comme ça que bamonaki na tableau na bango ba mona kinga inde ba créer la kinga ba problème nyonso ba tcholo rolo za membre ya kamona sabu ouais ba tchanga neti membre objectif ezala ko tanga Félix Tshisekedi ki yepe aza en contact na batu ya kamona sabu ouais Dieu merci après avoir makambwana ba kutana kana actuel ministre intérieur Peter Kazadi ba ebisaki bravo pour na Jeko en tout cas ceux qui besoin na 2-3 jeunes oyo baza lokola je crois que IDPS kende liboso parce que na défendaki na boyaki na ndimaki liwa na tikalaki catégorique malgré tu n'as jamais trahi ba proposition oyo balobaki na boyaki na ngana lobaki ba proposition ebele hein tropé sombongo to faire voyager yo toza besoin na yo te toza besoin ka na Félix alors so pesi biso ye to sala yo ba makambo ebele alors na boyaki na ngana lobaki non ngai na ko trahir te makila na ngai eza ya trahison te voilà pourquoi nandimi kutu na liwa c'est comme ça d'ailleurs na pesa président de la République kombo ya mwana na ngai parce que nandimaki ke na kufa na nga natika peut-être histoire etika la témoigner na kombo ya mwana na ngai au PCN no itango akomi da président ou bien non avant erwana na no président kutu te non
bato so ko kanso pesi ndo ipo intérêt ezaki na prison na koti prison avant tout pouvoir pendant na prison tant moi na bo moi si aboti ouais à partir à prison pesi na décider parce que bazao lukanga je go be IDPS comme na pouvoir force du progrès bobundi mingi je go be a plusieurs fois arrêté transféré en prison aux Unis depuis bokomi na pouvoir ba remercier ondeni force du progrès ba remercier bangondeni depuis qu'on a pouvoir. Vous êtes satisfait? Ok, merci. Non. À moitié à 50%, on a satisfait. 50 moussous sous Tozana, on a pas difficulté, belé, biso force du progrès parce que Toza mal compris, bah Tobazo comprendre le biso té objectif, il y a force du progrès et zanine. Objectif, il y a biso et zali, quoi accompagner d'abord pouvoir, qu'on protéger yango le plus longtemps possible. Mais la condition oyo bazo sala que force du progrès a conservé nango pouvoir ne yangote parce que force du progrès azo se retrouver abandonné. Toza na batu oyo bazo poussa na vers bisoté, toza na batu oyo bazo lukate que force du progrès peut s'organiser. Na à la sortie ya prison, nazaki quand même président ya force du progrès, tokutaina président Félix. Mais bateau yo bazo gérer parti tellement ba moni que force du progrès ezalaki ko s'organiser en puissance ne baye parce que vision na ngai ezalaki que force du progrès lelo et comme lokola bazulu en Afrique du Sud ezala wana juste pour na ko protéger pouvoir mais batu bakanisaki que lokola jeko azu force du progrès akobundisa bango na kati ya parti c'est comme ça ba ke yebisa président lobi na nga non jeko tika force du progrès. C'est comme ça, Natika, force du progrès. Et aujourd'hui, force du progrès, ezo kende na 10 000 têtes. Ça veut dire, corps moko, mutu na vision na ye, parce que, eza organisé. Et puis, chaque cadre sikoyo a commis utiliser force du progrès na ndenge na ye. Voilà pourquoi tozolo bake. Il y a ce qu'on appelle la manipulation. Non, il n'y a même pas manipulation. Ou utilisation abusive. Ouais, utilisation abusive, il y a force du progrès, parce que mutu azota la rara, intérêt na ye, olé, il y a commettre bango surtout ensemble pour canaliser l'énergie pour expliquer bango vision na biso ezanine parce que BLP il y a biso toto banana force du progrès et belé bazana président de la République en tout cas ba osala sous politique était moi 5 6 autotikali je crois que moi déséquilibre ezali mais tozo bunda tout prix que force du progrès ezala un et indivisible. Donc, nous avons non, je crois que nous avons parce que nous avons katia kobunda, yo bibi tumbangope plus rapide nde muntu bazo welela mais biso bato tobundi parce que za mwana na biso toko boma mwana na biso te pouvoir eza o biso tolingaki que IDPS et accéder na pouvoir pour que changement ezalaka ya biso moko te mais pour na ba congolais nyonso. Alors justement pour cette question, Étienne Tshisekedi azalaki awa dans l'élection en 2011, il y a eu campagne naïzala qui le peuple d'abord. IDPS Bobondi plus de 40 ans. Au combien de pouvoir. Et loko bobandaka kozela tant yo kota ko le bijou to joie pouvoir oyebi na histoire papa Etienne Tshisekedi ba tcheka premier ministre les premiers jours bobatnos ba yiba biloko à l'état bakenda kozongisa. Etienne Tshisekedi mythe sphinx alaki muto yo bat ba otala ba ça dit il faut kota pour comprendre muto na zana so koti kundul te oyeba te 40 ans après IDPS na pouvoir. Est-ce que Etienne Tshisekedi a zopé mana kimia musala au Congolais a voté la Tshisekedi na premier mandat na lelo? Est-ce que tu as 20% pamba bosali? Est-ce que vous êtes satisfait que le baké Etienne Tshisekedi a ouvert na kimia parce que IDPS a péci sourire na peuple congolais? Je crois qu'il faut tout dissocier Makambu. On est libre. Alors, côté il y a président de la République parce que Aza déjà la fonction Aza moko na biso na IDPS mais a commis la fonction oyaye je crois na musala oyazo sala déjà ngana zolo baké à 60% déjà ba congolais baza satisfait maintenant ceux qui to zongi na IDPS parce que nous surtout les IDPS parce que pour président de la République asala musala na ye malamu ezali parti politique na yende mutu il faut accompagner mais lorsque parti politique na ye et abandonné
etiki ye moko président comme une difficulté par rapport ya ba cadre oyo il faut basala musala. Je crois que na uta kolanda première partie ya bosolo ndengo zo tuna est-ce que batu oyo bazo pona wana est-ce que baye ko aider président de la République ou bien baza na ba pacte na ye pour que ba continue malgré ba bêtise. C'est parce que parti politique na biso ezo sala musala na ngote. Chef de l'État azali chef azali fonctionnaire kuna. Parti politique nde mutu faut accompagner ye et la ye batu ya malamu batu wana bazala déjà jauger pona koyeba ke mutoyo ako remplir tâche o malamu voilà chef toyelio siko soki tomoni ke muto akoyiba o memeli chef de l'État chef ana problème te azana makambo ebele ana tante ya koyeba mutu wana soki ndeni parti politique na ye nde mutu ememi na pouvoir azana confiance ya kosala bango mais lokola bato bazo gérer parti bango nyonso bakoti business bazo tala lisusu te place auto utaki bazo tala lisusu te vision o biso tozaki nango bazo tala lisusu te ba sacrifice oyo bato basalaki et comme le loko bimisa IDPS neti tono vide IDPS lokola zana ba cadre te pona kokende koluka batu misusu bazo monnaie ba poste oui bazo teka lelo batu ya IDPS soko tali bango na bilongi boyo okoyoka mawa parce que 3 individus bakangi IDPS en otage banani Peter Kazadi Augustin Kabuya na Gimwadi Amvita bango misato batu wana misato nde bazo mema biso na dérive IDPS bonheur ezate. Vous regrettez Kabund? Non, tu regrettes Kabund parce que yépe aza moko ya batoyo ba memi biso na ba situation oyo. Ezala qui juste simple. Comment beaucoup changer équipe pour y gagner? Équipe na biso y gagner qui? Même lelo tozo loba devant Goliath. Tout le monde a dit David maki en nulle part. Mais aya asengi botikelanga batikeli David ma asaini akoisaki Goliath. Pona kolakisaki ba combattant IDPS toza bien formé, ba combattant IDPS baza capable de tout faire. Donc bazo exploiter binoté. Bazo exploiter bisoté. Ba komi ko exploiter batu oyo ya ba parti politique mususu o bazoya juste pona ba besoin na bango pona mituka ya sika. Okotala bango bazaka na mituka ya sika. Mais bakombata bazaka ya kala mais tant lelo Peter azo pekisa batu bakota na la gomme te na ville mais bakombata bazumbongo wapi rosomba basapato basala raté ba mine nyonso to bango ne mutu bazui gestion na bango est-ce que bazo sala musala malam ngana ebité soki baza fier que bazo aider comment ozo juger Peter depuis comme ministre intérieur. Non. Je crois. Je crois que ça là très à l'aise. Nous avons un petit souci technique à côté électricité. Hein. Donc pendant tout ça la première émission, moi manœuvre vraiment s'est créé, ça nous a posé vraiment lapin. Nous avons obligé tout comme ça vraiment qui n'a pas pu mon choix. Justement pour aujourd'hui. Pour l'imbisabiso, ce qui est aussi ici émission, bah équipe baza déjà pour travailler peut-être demain tous on a pas condition. Nous allons à Jekobea, Azo s'expliquer, boyo kaye bo PC litoi. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Ce qui ngando abetelio li solo ki ba no kwa koba ba uti poto ko discuter te bango bavana na mai. Bato ebele otozolo ba IDPS to ka bango na sango. E mutayi bango bien zai. Azolo ba makambo ya yebi pe azo maîtriser. Biso to PC ka litoi. Bino pe ko PC litoi. Ouais, na malo tu na bilan ya Peter Kazadi. Ou azali moi na bilan ya IDPS. Ba PC ministère intérieur. Non, je crois ba bilan na ye ezali négatif par rapport ya musala na ye aza trop distrait. Aza concentré plus na mine, aza concentré plus na ba ministre mine akoma na ba carré minier biloko yo bazo sala yango wana. Je crois que yango mona ke musala ezate sur terrain parce que ba yebisi faut kuluna ici là. Je crois que bino nyonso bo mona kuluna ndenge to imati lisusu ba yebisi embouteillage ici là. Je crois que bozo mona ndenge embouteillage mati ba pesi moi ba makambo belé. Je crois que lelo
bakomi ko boma ba motard ozo sentir que bazo boma motard parce que vision ezate ngai moko personnellement tant ozu pouvoir na ke komona e na ko yebisa ye que toza besoin ya ba soda na biso la police est à la propre lelo oza fierté na biso IDPS il faut au bundo ça la ba réforme pour que moyen ekota na la police pour que chaque soldat ou policier a la propre balanda kabatu te bakanga ba créer la kabatu ba infraction te mais aujourd'hui ça veut dire que c'est comme si eloko eza nango lisoute lelo tolobela ki e pona ba motard te muto amemi embouteillage na ville motard te muto azo kotisa salité na ville motard te muto azo sala kidnapping. Voilà pourquoi tolobi biloko nyonso wana eza organisation. Ça veut dire que Bakolo va organiser hôtel de ville, a organisé peut-être 500 motards kaka, oyo uniquement pour la ville. Parce que embouteillage est ça, biso bateau à défaut, to utilisaka, ba moto, soki embouteillage est ça, oche mutu kapembe, no zuipo, okene rendez-vous, mbangu, siko soki moto est ça, te tokosuka wapi. Et puis, tant bazo kanga batu, bazo boma bango, bazuina moto na bango, bazuyango bakenango. Wafuti ba mande ya makasi. Pour ba famille wana ba vivre ndengenene. C'est quoi tolobi ba motard bazali ya ko sacrifier te Mobutu aboma ba kasayen parce que bazaola ta cravate zaika ba kasayen te Mouze Kabila yewa azui batu ya Muniere mututu akolata Muniere akangi mais lelo e comme papite mutu nyonso aza na moto na ville baboma non ezali makila ya ba congolais to organiser ba sala ba réforme ya makasi ba réfléchir ba luka ba espère batika kozala distrait na ba mine batie wana non pas pour na famille na ye ndenga sali yango na élection ye moko abimi double brassard mwana na ye abimi député bandeko na ye babimi ezaka ka chance ya ba famille wana bien devenu on va arriver tout na bango eloko nini bango basala ba famille na bango ezala bongo. On va parler. Je crois que Olobi qui est parti ezokufa pour na 3 personnes. Ouais. Comment va boma parti na ninga iba parce que otangi 3 personnes c'était natangi Kabuya natangi Modia Vita natangi Peter Kazati ba boma parti ndengeni parce que bango ne mutu bazozwa ba décision ya parti soki bakutani na musique na bango au lieu ba réfléchir pour na avancement ya parti bazo réfléchir pour na ba intérêt mesquin na bango bazo tala bandeko na bango bazo tala ba pire na bango bazo tala ba makangu na bango bazo nommer batu o bango balingi mais bato yo basali musala ata vélo basombite 5 ans mais tala mituko bango ba otambola nango eloko nini bango bazo sala pour que bango bazwaka ba mbongo batambola na mituka ya kitoko mais ba combattre ba souffrir non. Est-ce que ça problème il y a compétence que bino besoin la compétence qualité zalité parce qu'il faut appeler un personnel qualifié hein cause à la cas combattant et critères pour ba peso mandataire quelque part. J'ai vu quand même Kabou Yazuba quelques jeunes à IDPS Amicia outage pas na binoti ba ti Amicia wazaki azasoki PC abimi député azaki na Jeffrey ma part Amicia na monaki ba Bunkulu aza jeunesse outage pas na bino ba PC poste na monaki moi ba jeune belé hein mosusu na moni ba PC ya kombo na ezobunga ngai Emani je pense Emani pas au ça quelques jeunes il y a des personnes na moni bazumi sala mais ba peut-être bozuité peut-être il y a les compétences. Non je crois pas avant que juger mon tout il faut qu'on mécaille. C'est ça qui est important. Il faut pas dire que il y a mes gestion ou bien compétences exaté parce que bon meki mututé ozomona biso tango to bundi tango to zo bunda les alaki te makambo ya compétence hein ezaki tout le monde d'ailleurs bao bazaki ba compétent bazao vana na ndako bazao bunda te bazaki na balabala te mais comment bato babundi to komi na place to komi bozolo bana biso non bato bazé belé oyo zo tanga wana je crois que eza na rien soki to lobi to tanga bato bazui misala oyo bayebana gite na IDPS bazé belé soki to lobi to tanga bato oyo bateki ba poste et pas bato misusu bazé belé ba poste à ba ministère ou bien à ba députation non c'est presque ça veut dire que lelo
esengo eza te na IDPS. Bato bazo sepela te oloba te bato wana nyonso tout te we soki jeko balobi ke jeko aza incompétent wana etali bango mais ba misusu o baza ko souffrir baza ebele ba poste pe kende otala na ba mandataire ndenge bato bazo engager bato mais bato IDPS te mais soki ko engager ba kosala ka moi 10 personnes 15 personnes mais bazo teka biloko assemblée à nomination. Ouais. Ça veut dire que la kisaka ke mutuana azali tocheye tosali boy. Non, mais politique. Oh vraiment que politique na biso ya IDPS topé sa bagel musala. Jeko, on a l'impression yoza un insatisfait éternel. Batunyo so, tu peux te suivre mon frère. De temps à autre so Monique Otoki oza autorisé au kobando pamsano mutoki oza na problème. C'est comme si oza insatisfait éternel. Yo tonda raté. Batunyo so ba na kati ya parti bazana yo ondimaka batute. Finalement yo pondima ba CG o bakoya na parti faut basalani faut bazoyo koma CG adjoint il faut ba personne nini pondima to yo zalaka osala ba pression so ba pression mbongo tiki na yo ozo luka nini contre batouana. Merci, je crois que naza muto abundela ba valeur doza peut-être bato babenga ba incompris ndenge ba Etienne Tshisekedi bazao koloba na bango ba internel insatisfait. Et ça par rapport à ba valeur ngana ko ndima te ba valeur o biso to bundeli ezala suye na ko ndima yango te ngana lingi lelo ndenge na lobi na senga na lobi IDPS faut ezala na bureau d'études. Il faut bureau d'études ezala bureau stratégique na biso faut ezala direction politique il faut ezala toko ezala dirigé par 3 individus te. Ça veut dire que lelo mutu ala muki alobi te lelo il faut na tia mutu boye parce que te. Non, il faut bureau stratégique, toujours tia mutu oyo pour un objectif nini, pour un résultat nini, c'est ça. Tout le monde n'a pas parti politique, tout fingi ba PPRD bazaki na niveau te, mais ba sali 18 ans. Mais bazalaki boete, bazalaki na bureau d'études, bazalaki na bureau stratégique, bazalaki na direction politique. Mais pas na biso c'est pas le cas. Ça veut dire que ceux qui ont un problème na moi d'invita et si li po na yo orozoaka poste te. Si vous avez un problème là, Kabouya, bossana na yo. Si vous avez un problème là, Peter, bossana na yo. Mais c'est normal, hein? Même si vous êtes compétent. Ça veut dire que le colo, bango, bakoma, banzambe, il faut que Gumba melaka bango, il faut auto sa bango pour. Il faut, benga Kabouya, monsieur l'informateur. Il faut benga moi Kabouya. Ou benga Kabouya, mon batipe, monsieur l'informateur. Non, bisoto, ngana bundeli ba valeur. Nako, benga ye bongo, soki, à respecter ou bien à sali makambo intérêt pour na batunyo surtout mais ceux qui ont sala makambo pour na intérêt na yemoko non partant curieusement batunyo solo baba na confiance à chef de l'état bisonyo surtout tozaka na confiance à chef de l'état aza pour na batunyo azali pour na bato ba lo ba vérité lo la biso ezo soit mais eza vérité tozo lo ba poto bongisa mais bato bazo mona ngo eza mabe eza neti muto o la Congo bololo eza po ekimisa malaria mais muto alingi na yeka ka sucre po ekomemela e diabète mais à la longue tango kozala diabétique je crois que a ko tirer par conséquence. Donc tout le bagay IDPS ne balobanga na bino bozaka préparer te pour na pouvoir parce que non eza na non désordre des athées parce que kuti muto IDPS moko te banda exercice na biso ya pouvoir au monité to créer ba parti politique ou bien to créer mais toujours recadrer ba cadre oyo babungi tozali kosenga na chef de l'état alongola 3 personnes wana na gestion ya parti soki akokumisa Kabuya premier ministre a komisa premier ministre mais atika parti biso toza prêt pour na kokufa pour na IDPS na biso mais ba honorable hein voter bango oui mais batika parti souci na biso yango wana batika parti ba pesa na batu oyo bakotie la biso bureau d'études ndeko na ngai oui bako nommer mutu tokosenga ba nommer ministre bako nommer ministre na vision nini oyo IDPS européen tana IDPS oyo ya bango misato wana je crois que bazo nommer ba individu bazo nommer vision te ya parti voilà pourquoi biso to senga bano makabatu selon vision ya parti c'est-à-dire so na yo ki yo ndengo lobby tous en direct hein bato alanda biso TV za radio te je pense que des pôles B à place on à Paris ozolanda biso ya Maurice Ombo so ina tangi yo te na yo mabe Maurice Ombo mobali ya Marthe Diakese Bazaimo
Je pense également à Fabrice qui nous suit depuis l'Allemagne, Kashisha Mbotenayo. Anniversaire le 11 mars, les autres le 4, donc dans peu de temps, anniversaire le 11 mars. Tobota Mipena Grace, moi ya Kashisha, alobine pe joyeux anniversaire. Bon séjour à Paris à Mandeke, Papi Mandeke, bon séjour à Paris. Napesi Mbote bande kwaza ebele Didier Kaimbe monsieur l'entrepreneur Mbote na yope ya Sadiko Bolombi ya moto boni basango ya mamari est-ce que pondo ezolamba makaka napesi yope Mbote place ozali bato aza ebele balingi bosolo na sango na bango maître Chura Mboma na okaki ba mutu moko alobaki te Chura Mboma maître Chura Mboma napesi Mbote Chura Mboma bato nyonso baza kuna balingi nga mingi Mbote na bidon. Allez, Era Ramsès, aux Ongi Paris, aux à Genève, Siko, je pense, n'a pas si open bot. Les solos à Geko, ils ont les solos à Ndaku, quand on est au sol, vous allez voir la batman à Ndaku au sol. Il y a un moment qui est bon. Mais on va continuer. Siko, to serré moi zone à turbulence, moqué, bambodi bima. Et ça, la moutou, mon bien, va to kota dossier à processus électoral. IDPS. Tout le monde na période moko pour na ba candidat bakota na liste tout le monde yelo ko ba jebi bamba ba ko zo bato ba ko po ba ezala te ata oza candidat mais faut ba ndima yo na liste ya parti na otuno quelques personnes hein oza libre a web sanga iso bazaka bato IDPS hein ceux qui oyebi bango po parti peza munene so poza na bato moni ba yela bino pena ba kuya ba kotisa bango obetaka plan betaka mbodi eza traitement mobimba pona mutu Marié Touamou bazara na IDPS depuis kala azali azala lié depuis kala azala oza jamais na IDPS là na IDPS nani susu chez Coco Mulumba azara na IDPS auti okota kala mingi auti okota il y a des yeux azara nango officiel non. Ouais, il y a des gens officiels là, Andimi à côté na Tony Mwaba. Il n'est pas côté Kalaming. Bah on va zapper bateau ba y a une adhésion to ba yiga pour l'élection. Bon, na uniquement tant ma solo élection avant élection le monaka été mais tant que to commis période électorale je crois que ndena yoka ma solo na. Jean-Pierre Liaou, IDPS depuis quand là? Bon, papa nae IDPS, je crois EP à autre chose on a Kalaming. Très bien. Donc on a la bateau belé. Est-ce que ça la bateau so yo yebi yo? Vous a surpris qui ba on ba na IDPS. Na bino moto oboye barate même ti bo vanda na nzete bozo expliquer obi. Jo pas za mutu na biso. Excusez. Basé belé. Basé belé. Là on a levé que basé belé. Problème mais ya bangote, ce que to comme une difficulté ya oyeba parce que carte IDPS pesote kamate, ezate moyen de identifier moto on comprend les places dans memi. Ouais, ya on a zone pour la identification à carte. Les places dans mandao même. Ouais, yango on comprend peu que na mayele. Te ba plan ça. Donc yo ko ma ministre intérieur hein. Ouais. Narobeta dada. OK. Ça veut dire que carte ezate moyen de identifier moto. Pourquoi carte ezala raté lelo? Yango na sengi balongo la batuana. Ozomona batuana ba otoye koko sa président qui est ozobimisa ba carte et puis carte côté kama $1 tellement na ebité mayelo bango ba nango. Carte déjà pour être kama $1 eza problème. Oui, batindi makangu na bango bake somba ba machine ba makangu bake kosombe la biso ba machine même ba machine wana nanu yoka makangu teloba batindi bato na obi batindi makangu ngana biloba batindi bato na koloba batindi bato te po bato na kokoya koyeba bango bato IDPS maintenant muto atindi makangu na ye akesomba ba machine pour que peut-être batindi bato yo yebite ko benga bango ba makangu na respect ko benga non to yebi ndenge makambo ngo ezali jeko ko benga bango ba makangu na lobi to yebi ndenge parti zo fonctionner tozo senga ba tant tozo dénoncer awa et ça non pas par sentiment bien aligné na ça la polémique te na ça besoin pratique wana ifisi la ndimi mais ko benga bango ba makangu te loba batindi bato bon batindi bato ndenge yo lobi ndenge yo lingi to loba ke batindi bato pona yo batindi ba makangu bato wana
avant kotinda bato bakende koluka ba machine, ça veut dire que il fallait charger de l'organisation basala projet discuter batali biloko nyonso tout wana nde bakeye bakosomba ba machine et puis ba fixer na montant ya carte. Mais tant mutu azo fixer carte na $1, mais akomi na biloko nyonso tout bazana ngo maemba produit po bateka $1, ils aussi maté. À qui la faute? Parce que balaka kibiso ba escroquer nanu batutu wa liboso bambongo ya ba carte batiki batu na ba récit régime wana eleki baye koloba bambo désolé ga makasi ko exagérer ba escroquer te lobaka ke basala ki me comité alobi ezoko ma escroquerie lorsque ozo kokisa ba corps na yote tango yebsinga ke lelo to sala émission yaka herbe na ye soki na ye après wana faut eza yangai mais so na ye wana yebsinga te jeko naza na mutu musu c'est comme escroquerie. Alors pour ni nozo boy bango ba yebi ke il faut bateka carte bateki nan ba spéci ba récit et après bato ba sombi faut que pesa bango ba carte ti lelo siko toza na difficulté ya identification nani azali lelo ba député oyo to zuzu to ye bandengene na za moto IDPS alors que awuti parti na ye ya kala parti na ye ya sika aza na carte te siko to koloba nini parce que il fallait to ye bisa ya attaquer ozu mandat oyo ono ya parti ya IDPS tala ku tota fils d'adhésion na yo tala carte na yo yango to ya toza na droit mais so toke na minute a brandir biso carte ne ya kala que d'ailleurs nga na za mutu na bino te tala carte na nga yango to koloba nini. Voilà pourquoi tozo senga na chef de l'État, tozo senga na président, que ceux qui alignent les restes ya pouvoir o etika libiso ou bien ya bané o etika libiso ba bete la biso maboko a changé. Mais batouano zolo belawana bango ba simba budget budget mboka bango batu bana ngote bazapi ba premier ministre te moi David aza na journal officiel place bazo betele maboko makasi pona musalo asali a uti ko tonga bâtiment administratif ya wana eza bâtiment o mutoko salela ngo promotion ke ya mona kia ngote non mona kia ngote wana eza biloko ya lokuta wana moi David asali bâtiment mo mona kia ngote kotonga bâtiment na ba kotonga ressources humaines nde otoza nango besoin yango na bi bango basimba mbongo te bango bakanga mboka fonction bango ne mutu bazo orienter pouvoir ya président bango ne mutu bazo pesa président ba collaborateur soki bazo pesa ba collaborateur ya mabe lelo président azo se plaindre pour la justice makambu ya mabe oyo moi d'invite azo sala na justice et aza juriste mais yango na yebisi yo biloko bazo sala wana na kati ya bazo torpiller biloko bazo pesa bato bako pesa te bazo changer bi changer nous sommes à la télé. Je ne pense pas que nous sommes à la télé. Je ne pense pas que moi Dianvita, Kabouya ou bien Nani, Baron Batbazo nommé Batona Justice. Je ne pense pas. C'est le chef de l'État. Oui, mais chef de l'État travaillera dans Nani. Azo travailler na parti nae. Azo travailler na ba proposition ou bazo pesaye. Ça veut dire que chef de l'État aza magicien te. Parmi ba mission ou eza assigné na parti politique, ils ont signé la présidence de la République. Balobi, c'est les partis politiques où ils ont conservé pouvoir. Balobi, présidence de la République, a conservé pouvoir. Mais parti politique a conservé pouvoir en dernier. C'est en accompagnant le chef de l'État, il a coupé ça y est, ma proposition ya malamu, n'a orienté yé, kolakisa banzela malamu te chef, zoa oyo, par rapport ya ba collaborateur na yé, misusu. Mais ce qui va faire perdre chef Banzela, boussole les à la boy, batali sang côté moussous. Voilà, va retomber. Tozan a babilo, belle oyo salema. Oh, zo ko robimisa wate. Non, mais ce qui n'a lobina loba bakolobo na lozo loba mabe, alors que nazo loba pour que et s'arrêter. Hémorragie oyo, 5 ans oyo et leki, c'est quoi qu'il faut te corriger. Très bien. Makamusu koloba wate boloba en famille parce que moni na famille bayo ka isuta ouais bango bozala suna cadre te que bacheli kambuyi ayebisio que soki nguma sa meli mutu est-ce que ko bouger les autres attenyo zo yebiseza ka mabeti
Et là, on y est sali bayo kalisute. Nguma muto ba melite. Ba melinan. Ba mine. Bon, Toza en direct. Toza la Bossolo. Toza la Bossolo. Ce qui est vrai, les journalistes n'ont pas d'amis. Comme ça, les infractions. Les propos tenus n'engagent que son notaire. Ayebi Mambazolo, Baza, Majeur, Azagi, candidat. Tozo kota dossier à candidature, na esikoya, Azagi, candidat, Ayebi Mambazolo. Donc, mon Dieu. Allez, Tobananini. On va d'abord prendre Mme Tolaksagi à police. Police et à Peter Kazadi, ministre intérieur. Policier, Namboka Nyonso Alokumu Soki Okei. Olingo yeba identité Mboka, valeur nango quand tu entres à la police. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir le document? Nakendaki récemment à Paris, nazo le kaboy. Nga wana nazo benda sakoche nga nazo kenena mama sango tozo pousa ngabo. Pa police kaka ya douane. Police kutu mususu te kaka ya douane. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir vos documents? Oui, bah français n'enge ba loba. Policier atalinga na mama sango papa. Obi Malibana qu'on a bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut avoir vos documents et puis justifier? Police ya pamba azo mettre en confiance dans Mboga Oyo Koti. Mais police congolaise. Oyo bisonyo soto lingi. Oyo balobi mosala neza ko batela batona biloko nae. Nazo luka pasteur, na ebité pasteur acheter lusanga soko se disponibiliser. To ya na TV to délivrer PCR ya Congo. Na molimo ya kosenga. Sanction nini yo bakopesa bango eko simba. Etikali ka prière ou bien méthode nini, je ne sais pas. C'est comme si l'État n'existe pas. C'est comme si l'État n'existe pas. Je crois à raison par rapport, il y a des désordres. Les Kanakati à Kinshasa et puis dans d'autres coins du pays. Et qu'on a résolu dans la français, il faut technicité sur terrain, une étude approfondie et puis des mesures impopulaires. Les a rejoint matin. Policier Oyo, est-ce qu'il y a maman Bokilo? Est-ce qu'il y a famille à moi si? On a bien Mobondo, Mobondo Bozoluka, Mobondo, policier Mobondo. Et puis curieusement, ils ont battu Sika au général Blaise Kilimbalimba, à la tissi gilet à blé, avec espoir qu'il y a cause à la vent et à Sika. Mais rien. Rien. La souris de Botswana. L'esprit qui continue à faire des choses. Sony. Sokotali pollution nandenga zolo bobinza mbelangai. Soki na kufaki na botami mbala mi balé. Na ko changer mboka mususu. Lolendo te. Sony kozana policier modelo. Ngana sengi na l'état. La plupart ya ba PCR na police territoriale mususu. Bokanga bango, bocha bango na prison te, botinda bango bakende na kanya makasese. Eza service paramilitaire. Bakende kolona masango, bolongola bango na service oyo. Botinda bango na kanya makasese. Recruter des étudiants. Bocha la bango $300 à 400 de base. Basala musala. C'est la honte. Suivez. On se retrouve après deuxième partie avec Jekobea. On va prendre le processus électoral. Où en sommes-nous avec son dossier? À tout à l'heure. Musalande esali esali tokutana nayo eza erofuna sana musametala ona lobi obomi pe mutu tia za masolo to solo lindengo ebisinga bi komanda tuninga soka pesa combien $500 ça document $500 na kozongo voilà mikanda na kozwa $500 wapi atabilo oui ça va 500 na kozongo wapi $500 mikanda oli permis okofuta ça c'est $500 mais qu'on permet ça la rassurité sur la permis là son a décidé la carte na ngana tambola na waya ngaka asepe une fois yango zo mboka mileko yanga yango pardon. Mais ça n'a permis là-bas, on va vous demander ça. Vous êtes un intellectuel. L'ancien permis, vous ne pouvez pas tenir les fonds sans avoir un permis. Là-bas, on va vous demander l'assurance, le contrôle technique, l'ancien permis. Mais bah, on s'allie à nos respects à Bando, on a $80, 60 à discuter. Mais ça, document, Bando, ça va faire parler du peuple clignotant. Soko que tout droit vers qui prend ça là na bande à katikati. Soko que ne ponga bi ozi bande à souka.
pas général. Après ça mbongo to tiki attendez qu'on a vu non. Bobo ma le couteau m'a payé. Moni ko nous sansa na bush nanga awa. Mbongo eko mana nous sansa na mu yango. Na sa suna eloko musu na bush nanga iti. Ko zinga nyonso oyo. Na ina 20 na tongo na changer 10. Na changer 10 na tikele. Bush nanga ta. Ogano na bosa solo. Na za na ngoto suna za na pesi na za na ngoto. Ah. Mbongo eko mana ba téléphone. Na ko tana fina da ko nanga MP total na tata na enka MP basindelio. Na ko benga nani? Uno ko luka. Papa na ngai. Na ko benga nani? Toke ka lufungula. So o memie ka général a osu. Mucha ega na fourrière centrale kuna. Na ko benga nani na minute papa sanga mo. O kura mutu ko tika la police ko ya ko futa. Le jour où vous aurez de l'argent, vous allez venir. Bossa la biso mabe makasi vraiment. Bossa la biso mabe makasi. Na lobi na bilo bien. C'est ça, c'est bien. Et puis balandanga mangamune na TV. Et puis na mort na biso po eza bien. O refuta amande boy batiki yo. Na ba pays étranger sans permis to chao liaka. Bacho na kasho pendant 48 heures. On futi amande. Même bokana eza ngai te. Est-ce que ngam na ko est-ce que permis na kara avant za mutu ko wa permis na. Ah. Est-ce que avant tout ça mituka penza ndenge za. Eti ngai ndena za boy malem. Avant na zwa carte biométrique yo ya sikezo bima ya 2000 il faut na zongo ça. C'est la loi. Ce qu'on a mis tout ça batuni ngabi mon commissaire où est votre carte na ngote na policier tia. Commandant, est-ce que na policier? Alors, le tuini c'est papa na ngai. Bosu nganga pardon. Ah ouais, ça m'a fait la likonda, opé likonda. Na sana ngote. Uno ko sumbo ko bimisa. Papa na ngai. Yo ba sa uno bimisa te. Papa na ngai. Soki nazaki na mbongo, ngala kanga motema te ngala pesa. Uno ko bimisa. Ah. Na boyi musala na bino te. Mina sana ngote. Est-ce que vous voulez qu'on a na lobby? $50 atiki. Yo ga mikanda te. Ah, mais na biso bino beke papa na ngai. Na sana intérêt. D'ailleurs tout toi. Na mbulo ndezo ya ba ko vande na obe na bureau. Papa na ngai. Pardon papa na ngai. Soki mbongo ezali ngana pesa bino. Mina sana ngote. Totika kasima sola mbongo. Ah, apekisi biso pe kosolana se azana la songa na solution ko pona moni oza grand responsable tala tanga akomi interpeller arrêter tout agent en négociation avec les conducteurs à bord d'un véhicule à stationnement. Mais autres solutions toza ba bibali toyebi ke ana mutu to libéro rapide yo ke biso to continuer chez wana mbongo wana simira babo wana yanti wana mbongo fourrière ola mwezo ya fourrière koma mibale ya police de police na ya PC batuno wana bakoma koiteka na jaga modesa amunganga ko les entreprises doivent adapter leur système de déjà 24 plusieurs entreprises ont choisi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Policier mokatangeli yo infraction pa ebiso abi okende fourrière tala mbula ndenge zo ya na mbulo ba kovandela yo na bamboka mso meki bo biso to choli yaka wana langage ya policier au chali yaka policier voyou policier mobondo Hector Badi bango zoka nena oloba policier voyou policier mobondo policier asali péage na barabara. C'est la honte. Toebisa bana na biso nini. Naloba na Yohan nini. Nous avons une police. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Tobangi sarabango na nzela, attention à la police. Police wana bango babanga keza la police biso la police obatala na TV. Babi ke police à TV na ba film ba kangaka. Et police ya boye. Soki mwana za muki ayebi biloko yo. O eza ko boma mwana.
policier oyo nazo tuna ba peser bozaka na ba bokilo bozaka na ba famille abasi bozaka na ba leki bozaka na ba ndeko ba semeki bozaka na ba pasteur o ba mobondo M23 bangoye ah nzambe na ngai quelle prière tout ça là pour tout silise moragio l'inefficacité tactique du contrôle de l'état tala désordre eza na mboka ndenge bato bazo tambola mutu na sens na ye Bwana boulevard ozo tambola ba oya boye ba okende boye ba oya boye ba okende to wana boulevard to tambola nzele ya pena boye général azakoya colonel azakoya ministre azakoya député azakoya atiki sens normal azui sens contraire loboko moya ba 207 oyo esprit de vie soki ni babenga ngoni sprinter ezolanda la colonne mutakolobelo kwa zata wewa koloba kutu te bapexi wewa likolo saut mouton wewa azoleka likolo o mboka ndeni bosali saut mouton na bamboka nyonso ya minene bakabola babimi tuka ya tonnage boye koleka te po basala ngo bachema bende po mutuka no koleka place wana te mais nini tozomona te likolo ya saut mouton remorque kufi lelo na ki sous scandalisé na moi remorque bakatela ngo a partir à 21h ndekotaka na tongo suka 5h 6h bakoleka lisute na 9h 10h na limité ba remorque zo tambola na tuni policier infraction bino bolukaka yango yo parce que mosala police eza recherche ya ba infraction ta l'infraction policier abi soki na mekio kangaya général a robenga ngai policier ba dépouiller na pouvoir abi soki na mekiao likolo ko benga likolo ngo za kanani Jérémie 33:3 ou ah nzambe na ngai Jeko oh police na bino police a pouvoir na bino police a pouvoir na bino police a kabila te au pouvoir police na bino non mais yango nazoloba ke ndeko na biso Peter a échoué par rapport ya biloko oyo je crois que eza biloko moko élémentaire au tokoka ko ça par rapport ya ba projet de société na biso par rapport ya vision o IDPS zaigi nango mais lokola absence ya kovanda ensemble na baninga na ba bureau stratégique na biso na ba bureau d'études pour na ko pesa na ramayele c'est comme ça que mutokanisi que soki ba pesier a komi ministre pour na ye esili azana droit isu ya koyoka te je crois soki maître Peter a rolanda émission yo na monaki ye pour na ba embouteillage na lobelaki ye pour na ba policier na yebisaki ye embouteillage ko sale matin na mboka na biso tozana mituka mike c'est question kaka bactère mususu wana babongisi yango je crois que embouteillage ko sila par rapport ya la police tozana combien bakonza la police bazali ministre soki okoti oza coopérante na ba généraux ba obanga yo mais soki ba généraux ba yebi ke yo po libaka ozwaka madeso bana oza na cop pe na bango personne ena ba généraux ba ko respecter yo te ba colonel pe ba respecter ba généraux te ba major ba ko respecter te ba capitaine ainsi de suite tinase problème ça non soto ko pesa yango na chef de l'état te chef de l'état il faut pas ailleurs chef de l'état a besoin d'un bon collaborateur mais ba bon collaborateur on ba kozango wapi soki IDPS ayebi ko sala tamisation te soki ayebi te soki azoteka nanga landa ki yo bien na uto landango lisusu oluyebisi chef de l'état jour na landa ki chef de l'état osenga ki beskize par rapport ya mandat passé ba uti ko renouveler confiance na yo ba congolais nyo surtout 73% ba pesio yo pe uti ko reconnaître na stade que to ko corriger berere ya passé mais soki siko ba to logo la bango bazongi lisusu je crois que chef de l'état je crois que alobaki aye ko renouveler classe politique ne place biso to koteli ne place ba jeune belé au moni ba salaki campagne mais na ya konome bato ya ba parti politique bakezongisa kaka bato yo ba congolais basi bayaki ba congolais o basi bapesaki bango mu Congo je crois que commission muto lobaki pona ye ke sili bino boko bimate bosi bosa omoni abimi oyebi combien population eza humiliée combien ba base ya babato ba okisoni
par rapport à biloko oyo et saleme. Voilà pourquoi biso tozo senga na chef de l'État. Chef de l'État, ce qui a ligné pour réussir mandat na ye, il faut à changer mutu ya IDPS. Ça veut dire batia bato sika, bato bakoya na esprit ya kosala, ya kobongisa, ya ko soutenir, non pas bato baza besoin batambola na mituka ya sika. Allez, on est en direct, messieurs et dames. Il faut que les choses changent. Bato bazola nanga bozana nganda jika, bozana miabi, na Chilenge, bozona nanga na Mweneditu, bozona nanga na Businga, bozana Karawa, bozana Gemena, bozona nanga na Inongo, bozana Aketi, na Bazuwele, na Bondo, bozona nanga na Wacha, na Durba, na Mungwere, na pesi bino mbote bandeko ya Bumba, Lisala, Yeimbo, Yakoma, na pesi bino mbote bato bana Bungandanga, Boche TV moko bozana Madimba, na Songololo, bozana Kolwezi, na Lubumbashi, bozona nanga na Goma, na pesi bino mbote bandeko ya Chikapa, bozana Kamwesha, na Kamako, na Bandunduville, bozana Idiofa, na Kikwit, na pesi bino mbote na lingi bino mingi. Kananga. Mais bandeko, ndenge naza ko rappeler président de la République, je l'ai fait en présence ya Jeko Bea au nom ya bato nyoso bakolanda ngai. Et pas ya ba arabe balobaka. Soko bebani na mutu mbala liboso. Oye ko expliquer biso pona nini bo bebani. Tozali na raison mingi ya ko accorder aux chances. Po ezalaki mbala liboso. Mais soki likambo yango na moto wana ezongi lisu mbala mibale, ozali su na raison te parce que yonde ozwaki ba disposition te ya ko kabwana na moto wana. 5 ans ya liboso. Tshisekedi a été soutenu, bien que a pesité au Batou Bazelaki. Mais il a eu quand même la confiance pour la deuxième fois. Même la Bible, elle a dit, la gloire du second temple doit être plus grande que celle de la première. Deuxième mandat yango. Peuple azo zelanzela, moto azana businga, alinga kende guado. Ate kakabiloko na ye. Ana nzela te. Nzela ya Bandundu soki tolongwa tokomi na Mongata. Bokoti nzelo ekendaka Bandundu ville. Bobi Bandundu eza lokola na île. Po koma na Bandundu, il faut soki avion te oza obligé Bandundu ville okenda nzela ya makolo. Mutu kezali awa okoleka na ba village ba Mashambio, ba Kabanku, Bishala, ba Enganda Bangala, ba Itumba na Ngwaka nyonso wana po koma kuna. Ba Kinzono awa. Nzela ezalaka te bato Bandundu ba osala bo. 5 ans oyo Bandundu azo chapé motema na Félix que quelque chose va arriver. Lelo kolongwa na Mbujimai pour kende Kananga, il y a pas de route. Il y a pas de route. Le projet foutu api ba beta mundu kimbongo ekenda. Nzela ya kolongwa Mbujimai ko kende même ti na Ngandajika, il y a pas la route. Il y a pas la route. Nakendaki na Chilenge, nzela ezaka ba terre battue eloko ezate. Kokende kabe akamongo il y a rien. Kokende lobito balobaki bazo sala nzela ya Kalamba Mbuji poto bimati na lobito na Angola place lobiko ya batu ya kote kune koko uta eloko ezate munduki eloko ezate. Siko kende na ba Yeimbo, kende na ba Businga, kende na ba Bikoro, kende na Kisangani, kende na Chopo, kende na ba Sankuru, kende na ba Loja, ba Lomela, kende na Congo. C'est-à-dire mboka etongami nanu te. Alors bozwa mboka lokwa bato ba vivre en attendant. Ba nommé au ministre. Ba nommé au ministre, ba pesi confiance. Aux pouvoir il y a peuple. Peuple appelle ça qui chef de l'État nommé premier ministre. Il y a pouvoir il y a peuple. Et tu viens pour voler de l'argent. Yona moi sino bo vani na ndako bomoni Congo ekomi ya bino. O bakisi makango na bana. Vous jouez sur de gens. Vie à Batou. Batou bazo kende sans espoir. Pona yo ba nommé au ministre. Pona yo ba nommé au gouverneur. Pona yo ba nommé au quelque part. Vous jouez avec les gens. Vous jouez avec les gens. Boyeba que les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Élection ba gouverneur awa na moni batu nyoso bazo bunda ba koma ba gouverneur.
na Équateur bazo imposer bobo oyo esi alelisi bato na Équateur na mbandaka bali bazongisa su bobo ndoki azo uta wapi bozongisa bobo nani aluki biso ndoki nde nani tofuti nyongo ya nani te nani akolongola biso na masumu oyo bobo azonga na Équateur mon Dieu problème nini bazongisa bobo ba gouverneur basali pasi na batu bobo se comportait comme un Mobutu akangi batozo tcha batu na prison même des journalistes ont été arrêtés abusivement bobo azonga gouverneur qu'est-ce qui se passe ville ya Kinshasa mbongo ezotambola na ba campagne yao il y a quelques individus qui décident nani akozala tel gouverneur na kozala tel gouverneur mais pour quelle finalité? Monsieur le Président de la République, avec toutes les considérations, là bas hommage les plus différents. Okosamba kaka yomoko. Chef de l'État, okosamba yomoko. Aux en a devoir à redevabilité. Il faut honorer Papa Akoufa, le peuple d'abord. Il faut honorer parti 40 ans à combat. Il faut honorer carrière politique nayo. Il faut honorer ba Congolais ou ba Tchelaki au motema. Il faut honorer Mama Zana Nabomoy. Il faut honorer Bawei. Barosimu Kendi Bazo Tala yo dans l'au-delà. Au Sali campagne Yomoko, au Bundi Yomoko. Je vous ai vu récemment comment au Kondi Nanzoto. Charge Zali. Mais on attendra des voleurs, les gens qui vont venir devenir gouverneurs pour détourner 10 millions, 100 millions, 300 millions. Bangonde bakwa ko yiba. Batonso bazoli ya manga memine ko sala Tshisekedi ngaye moko. Tomoni batu baki ne lokote. Parquet atan Nzambe a pambola kanandimi. Je sais que tout est possible à celui qui croit. Na yebi. Mais la bénédiction est na mo ordre, ezala mo ordre. Okoza la tozaki locataire au foutela ndako ya $200. $500, 10 000, tout ce que vous voulez. Mais, papa, ba nommé yoka na mukeboy. Osombi, otongi ba immeuble 4. Oko expliquer biso sali nanganga oya bimisaka mbongo. Nganga lobi même na ndenge biso to sala ka bakisi, nguma sanze la ka boy tazwakata. Po nguma sanza boy nguma ko kufa bala na emusonde ba yeko sanza. Mais muto azumbongo wana emoko. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Makambo ekosuka mukolonini ba gouverneur ba ministre ba msu bakena ndako nganga ba msu bazo se réchauffer pour te bazonga ba warrior ba échoué ba warrior dans l'ensemble je parle de warrior ya gouvernement ba échoué ko bana na premier ministre na ba ministre ba échoué quelques ministres ba se distinguer j'étais d'accord de parler de Liaou naza ko bomba ngote Liaou aza elombe o ya sali na fonction publique. Et le chef de l'État lui-même a bengi un ministre extraordinaire. Mais tout le d'une manière générale. Quelle était l'impulsion à premier ministre? Sama 1 à Sama 2. Et foutu bisonanin. Et le côté, 0. Mais il y a des ministres qui cherchent à tout prix bazonga na kati sa gouvernement. Des improductifs, mais baluki bazonga. Bozonga belaka justice c'est malade. Il y a une chanson à Mikolonios. Bon ba ministre. Ba ministre ende basantu. Combien de rapports il y a IGF accablant par rapport à l'action ministre Aïbi ministre Aïbi. Tosugi nango wapi? À la fin de cette mélodie, mandat est souka yango, après au mandat monsieur Egozalate. Mandat Egozalate. Kamere na économie, soko tche Kamere, il y aura quelque chose. Quelle est la suite depuis que Kamere est là? C'est quoi la suite? Tout ça la bilan. Maman y a professionnel, Aïli Bissonin. Kainda na portefeuille, Amemel Bissonin. Didier Boudimbo na hydrocarbure, Amemel Bissonin. Tout ça la bilan, Moutouna Mouta ça la bilan. Les journalistes n'ont pas d'amis. On a tué personne. Une évaluation. Tout ça l'évaluation. Tout ça l'évaluation. Ma pasteur peut passer à la bosso, bazo TRMO, bazo mouchoir. Je rappelle. Jekobea. Ouais. Okomaki candidat député. Idée ou tagiwapi? Combattant na biso, jeune na biso, monaki façon toujours défendre bango, façon toujours défendre pouvoir, façon tous aller partout presque ndengo lobi bandu ndwana na kenda ngona mona o na ko mona na kenda ba Congo
akenda katanga pour na sensibiliser, pour na motiver ba jeune bandeko ba papa ba maman pour que bazala na sima ya chef de l'état. Tango batutu ba moni yango ba moni na Kinshasa ndenge tobundi Rosar Malonda, je crois que Jean-Marc Azaki vice-président na assemblée masala re lo ta monaka ku o bazao betate na batu o ya pouvoir ya kala, mais tobunda to mobiliser to la sa force na biso ti toloba a kolongwa et puis a longwa to betama masasi to défendre le régime, mais ba beti biso masasi parce que to da ki lelo batu mususu bazo sepera. C'est comme ça batu ba moni ndenge to défendre le régime na terrain, ba jeune union surtout to zaka na bango nde bazaki motivé ya koyebisanga ke président obundi pe mingi osali pe o kokaye kosala sikoyo eza tour na biso photo pesa yo pe mandat, parce que tozomona limite difficulté o za nango pona kolobela biso pona kobundela biso, mais soki to pesi yo mandat ou bien to soutenir yo au komi porte-parole na biso, je crois que erozala malamu pona biso, et surtout que ba jeune belé o tozobenga bakuluna baza bakuluna te. Difficulté, problème ezali, encadrement ezate. Baza nebele, baza besoin, basala quelque chose, ba formation ezate. Mbongo ebimaka nango, ba ministère wana nyonso tout, mbongo ezobima pona ba jeune, mais ezosala musala te. Siko ba jeune wana bakomizwa en charge ndenge. Tozomona na ba poto ba créer multiples ba disciplines belé pona kozwa toujours encadrement ya jeunesse, mais pas na biso à part foot en pe et koufi. Ça veut dire que ba jeune bazana eloko mususu te o ba ko sala, mais ba okende wapi. Voilà pourquoi tozwaki makanisi wana, tozwaki pe courage wana ya ko telema na ba contribution na bango ya ba jeune oyo bazaki motivé ko pesa biso pour que tozala candidat, et puis tozala finalement comme candidat na mo comme candidat na bundi eza ya ko lakisa na mutute. Na sali campagne partout, na ke presque partout, na fait fort ya moamba nyonso tout. Na expliquer batu vision na nga, batu ba sepele na vision na nga, et puis batu ba voter ngai. Na suka ozuite. Tozuite, tozwaki, mais volonté ya batu. Nde balinga kite biso tozwate parce que batu wana ba sali ba campagne te. Comment muto sali campagne à 5 jours akebi ma meilleure eli. Ata yo mo. Na ba meilleure eli ya moamba. Peter Kazak. A obima meilleur l'indengeni na 5 jours. Aza conscient place azali. Mais azali déjà député provincial. Hein? Oui, mais azala ki député provincial. Asala ki nini oyu batu basepela ki na ye na mandat weleki. C'est ça. Pose à la vraiment eli. Il faut à la référence que na sala ki mandat wana na sala ki quelque chose batu basepela ki. Tozala ki na terrain. To mona ki o to kokai ko mona ba PV na biso yango yo. To ko kotala yango na memela ki opo omeka kotala soki yo pe omona. Po omona ke nazolo ba makambu ya lukuta te. O nyoso ba PV, eli ya fongola na mona ba PV. O nyoso eza ouais ba papier duplicateur. Ouais, eza ba PV to sali ba photocopie parce que ba o to kene ko tika na cour, toza na cour pour na kolanda. Mais na cour wana pe il se pose encore un autre problème parce que au déposer na cour. Ouais, na déposer ki na cour. Parti a au mandat. Non, parti te nazaki na recoupement ya Atu Alliance de Tshisekedi et alliés. Ouais. Je crois que na kendaki na mandat ya professeur Chilumbu. Muto apesaki mandat parce que bandimaki au moins même na parti bandimaki ko pesa mutu tout o azana preuve na ye pour que akende na cour akende ko récupérer siège na ye. Finalement au komi na cour to déposer to pesi ba moyen na biso ya défense. Je crois que tozoze la sikoyo cour asa nini a décidé ma binona ba médaille kankolongo. Ce qui n'est pas aussi facile na cour parce que biso il faut zala na $250,000. Ah na cour balobi bon. Non la cour te mais nengezo juge balobi bato seni baliaki tour na bango pe. Wana zoka na couloir. Ouais, tour na bango siko il faut balia mais siko nani azana $250,000 pour na pesa pour que a récupérer siège là. Voilà pourquoi tozana kati ya ko déplorer souci na biso ezali justice cet élément. Biso to bundeli mboka oyo. Non pas pour tozwa ba bonheur. To bundeli mboka oyo pour que mutu nyonso to azala bien. To koti ba prison, to ndimi kosala ba marche, to ndimi nyonso tout pour la liberté ezala na mboka na biso. Oya kozwa kwanga na ye azukwanga. Yo mutu za feneya soko kolala komela mai, mela mai na yo tranquille. Mais toza besoin te ba feneya
avani na ndako lelo akomi riche ndenge uti koloba nganga ye moko azokamwa eza makambo oyo ezosalema na mboka na biso mutu asali campagne te mutu comment akobima député akobima député ndenge nini yo mutu circonscription na yo kutu bayebi yo te na coin na yo moko kutu oyebi te bato bazokoma ba député sans ba base na bango bato lelo tozoloba ndeko Kadima oyo bato to babetelaki maboko tala ndenge alimwe na terrain to yo pona yo Kadima mutakata yo mais na lobité Kadima te ba politique ensemble ba vandi ba décider mais biso tozoloba lelo ba machine ezaki na maboko ya bato élection oyo koya tokosala ndenge nini bato bakobunda na terrain ou bien tokeluka biso nyonso tu ba machine à voter parce que ndeko Kadima lobi ba sanctionnaki une partie ya bato il fallait deuxième liste ça nini alors bien transférer ngona deuxième liste wana pourquoi ebimate ba wana nde baza ba homme fort ou bien ba wana nde baza ba enfant chéri ya président Félix biso toza ba enfant chéri te pona nini politique à deux poids deux mesures alors il fallait pona ngai bazongisa bato nyonso tout bakangai na machine parce que ba o wana pe o babatami pona nini bato ba protéger ki bango pona nini eloko nini o bango basali o ba misusu basali te comment bako pesa mutu azala député sans base siko yango base ezo souffrir kala toza o kamwa député ana mona na raté te député mona na raté bo député ye moko ayebi o ya sala aza député ya seni akopesa compte à rendre na ya osala ngaka na seni osala ngona base te mais base ba kozela ni papier pour musa penalty ya wa likolo pour ça zo attend zo na authentique likolo te kana loba na circonscription na Muamba tomoni bato basali campagne na bao basali te tomoni bato batie kaka ba panneau ya pamba tie panneau masali campagne te mais abimi député base na ye eza ba panneau et puis même ba député wana est-ce que baza conscient que ba osala musala o basengi basala voilà pourquoi ti bato bamonaka bato belé balalaka na ba parlement eza parce que bayebi ke a rendre compte na ye kaka na seni na ba décider o bazo décider que oyo te voilà pourquoi biso toza contre na biloko wana tozo telemela yango tomoni awa effervescence populaire tant ba publier président de la République c'est presque partout esengo ezalaki mais tant ba publier ba député matanga pona nini matanga soki batu wana baza ba véritable eli soki vraiment batu na biso bazalaki vraiment ba meilleur balinga basala ngo bongo te jeko ndengo zwa te tenga na zwa zela nga na zwa bon ndenge Kadima tanga ote parti mutu décidaka ou bien Kadima ba individu nde mutu ba décider ki parti ya décider ba individu ya parti ouais ba onde ba twakata yo ouais bazali na intérêt ni pona zalata parce que na ocha bango mal à l'aise tango ke na cour constitutionnelle pour que ndeko réclamer siège na yo ozo attaquer nan attaquer parce que kendaka tolobi nga nazo réclamer nga mona soki na Muamba moto ya zo akité ba attaquer siège ya moto oyo azali ozo attaquer nan nazo attaquer 4 personnes je crois ouais na attaquer Astrid Madia Dorothée Madia, pardon, Dorothée Madia, je crois que totali na ba PV, to monite ba PV zawa au mona kombo ya Dorothée Madia ezawate. Ça va asali campagne te, mais asala ki publicité na ye. Na mona ba panneau na ye. Ouais ba panneau na ye ezalaki belé mais ba PV yango yo okoyi ko vérifier au mona ke kombo Dorothée Madia ezali boso na ngate ata na PV mon côté. Nazo attaquer les sous Rigan Bakonga. Oyo amonani même pas visibilité na ye ezaki muke azaki ka na côté muke nazo attaquer les sous Steve Mbikai oyo kutu azana ba machine oyo vidéo ezolakisa ke machine yango yo et puis ebimi bakangi ndeko na ye affaire libérer ndeko na ye bato oyo bakangaki ye na machine affaire arrêter bango
talana no justice na biso. Quatrième, ndeko ya Patricia Seya kombo na ye mwana wana o abimi na 1800 voix 1700 voix. Ça dit que ba Peter ba botol na bango yote, Peter a botoli yote, moi di invite te, non, ça veut dire que ba accepter ba tout mususu ba leka mais au détriment na biso. Ça veut dire que ba fandi we ba sacrifier ngai, ba vandi ba bité oyo te. Bon, pour na oyo te toteka tchelanga oyo. C'est ça. Tchelanga boy. Bon, oh, mutunanga côté na yo ezandenge tchelanga pe oyo. C'est comme ça. Vous avez un problème personnel là batumisa toi non? Ngaso sali malamu na kokumisa yo na kobetelo maboko. Soko sali mabe na koloba na kobanga te na besoin poste te komba nga na sali na ko sacrifier ngo pour na poste te. Naza combattant reconnu et puis naza na ba valeur oyo batu bazo respecter o nga pe nazo respecter mako nako teka ngote nako betela maboko so moninga na obetela mutu maboko seke mutu wana a mérité ndenge tozo betela ba Gilles Lingette to betela bango maboko na musala bazo sala. Ça veut dire que ceux qui toza na batu lokola bango 5 6 je crois que mboka na biso e okende liboso ceux qui toza na batu lokola batu na biso DG Mwakadi ya DGI. Ça veut dire que mutoyo batu bayebi DGI ezalaka par rapport ya ba exploit o yazo sala mais toza na ba entreprise mususu toza na ba régime mususu financière o ezali mais ezo yo kanate pona nini ezo yo kanate pona nini bazo tripler ba kwa tripler te net baninga mususu. Ça veut dire la république nengo lobby ministre na biso liya wana pona nini to betele maboko te mais ba ministre mususu. Ça veut dire que Togoyoka ke bazo même bato bongo est-ce que faut na betela bango maboko parce que pesinga 2000 3000 non au pesinga 3000 par rapport ya komba na nga o kabelinga esili mais soko za muibi na kobenga yo za muibi na kobanga te soki na kufi bako honorer ngai cercueil na ngai bako chango likolo drapeau ya IDPS drapeau ya RDC na kokende na nga en paix même naza besoin ko somba immeuble te naza besoin ko somba lupangu te il faut na sacrifier combat na nga pona somba lupangu non chef yemwa yebi contrat na ngai ezana président de la république po yebi combat na nga contrat na ngai ezana kabuya te na moi d'invite te non encore kabuya mais po bazolo bato saolia yozo tozo non okobiga ndenge to sakolia wana yango nde bazo accompagner chef de l'état te yango muto aza chef d'entreprise aye komona kabuya na jeep tikanga place wana batikiye bakombata IDPS bazozo musala te parce que tosi mais batu misusu babiki te souci na biso ezali état généraux ya parti evanda ba créer ba stratégie ba créer ba département na biso ya makasi pour que stratégie na biso ezala makasi PPRDA otofingi bango to lobby bazalaki nul mais basali 18 ans na mboka o bayebaki ba stratégie comment conserver pouvoir bayebaki yango. Allez, on va terminer. Bazo boma bazo sala boy ba crime bazo sala yango mais bayebi na ko défendre que même muto bango babomi bayebi parce que bazaya stratégie te eloko yoko lo bango te mutoko lo bango y mutoko lo bango bien tala stratégie bazala nango place oyo mutoko osala eza intel wana ayibaka bien soki ayibi biso nyonso tout tokokabola mutoko ganga azate yoka stratégie PPRD azaki nango mais oya biso changai oyo na kocha yo longola oyo te na chai o mutuna ngai o mutuna chelanga mutuna nga wana protéger nga pena non vision ya IDPS ezani pourquoi alingue tazana na ba problème ceux qui a komika ko contrôler bato IDPS ceux qui a contrôler bato mususu problème ezate mais ceux qui bandika ko contrôler bato IDPS ba bandi ko luka bato IDPS de bato bato baza bato ouais parce que muto IDPS aza na valeur
nalandaki yemoko alingeti alobaki alandaki mutu ya président de la République nete docteur Kamba yepe azana gratuité ya maternité mais a contrôle ka eponi asala makelele te docteur Kamba poni asala makelele ministre de la santé poni asala makelele te po azali mutu ya président de la République azo soutenir vision ya chef de l'État mais mutu azo soutenir ba individu tango akika na EPST guerre bani na yebisio mais bato bayebi ke vision wana eza ya bango te bazo sala makambu oyo contraire na chef de l'État tokozwa ba ministre ya finance sao tala ndenge bazo sala mboka mobimba kao na kao mais soki oyo bango bazo sala na kombo na ye mais aza à la hauteur te finance kufi même bango moko ba gens toyokaka même bango moko ba gens o baza na finance bango moko baolela pona nini bazolela. Comment va tu regretter batu yakala? Ça veut dire que ndenge mona bato moto lelo moto azole la kabila zonga. Est-ce que ça na sens? Est-ce que ministre oyo azole li sabato moto wana? Est-ce que azali vraiment ministre oyo ya chef de l'État? Non. Batie wana pour population ebeta maboko et admirer musala chef de l'État ezala sima chef de l'État mais tant yo komo longola batu o bazaki na sima chef de l'État pour ba regretter. Je crois que pour ngai bazana droit ya démissionner batika place. Allez, nous sommes arrivés à la fin likamba bata moto na kutana na ona wileria les images sont j'ai toutes les images dans mon téléphone ici na kutana ki bata moto na minute onde tolo babato Ista bazana se ba étudier à Ista bazana se ba depuis tongo so na selisa ifuna bima place on batondi a ebele na ebite ba ekolukani bazoyemba banze musango kita to lobela yo ba étudier à Ista baza on a se akindo yoka ba on a ba problème ninez bato moto bakanga inga na nzela wa tala ebele kaka basolo na ngai bana nzambe yoka biso mawa ça fait mal makamso eza soko lobi yango eza responsabilité de senga to atténuer certaines choses mais makambo là izo salama ngana ibisi bino ke warrior nini ya kozonga oyo bokozongisa so azonga na ba nommé ministre nani à part liaou ba tshele la pembeni et pas chef de l'État pe ba fonctionnaire bandimi mais nani bokozongisa tous kobana na sama lukonde yemoko espoir nini bokochana kati eloko ezate gouvernement ba paralytique bato atambola kate bi bosono improductivité na gestion na bango on n'a rien vu monsieur le président de la République orphelin tu sais que dit orphelin il n'a personne bato bazate ne Kabila lila moins de 15 personnes tu sais que il passe na bato alors que bato batondi na IDPS plein balimisi bango po bakoto sa bangote c'est comme ça j'ai coupé gouverneur à Kinshasa yo posa candidat gouverneur hein posa candidat gouverneur non je crois que Netbo etoza na 4 candidats oyo bitumba eza na kati ya parti oyo bato Diabanza non ngai te nga naza candidaté je crois toza na ndeko Diabanza toza na Jekoko tozali na ndeko Bumba tozali na Deo Kasongo ok Deo paza pa na bino ouais Deo paza Deo aza IDPS aza candidat ya IDPS azali ouais je crois que azali candidat d'ailleurs base ezo réclamer makasi na comprendre te pourquoi base ezo réclamer base ezo senga que to soutenir ye même nga pe base ya komona nga pour que to meka ko soutenir Deo Kasongo par rapport ndenge to lobby IDPS il faut asala étude sur ba projet au tozanango peut-être pour la ville à Kinshasa toza besoin toza ville à Kinshasa pour quel objectif au tozanango si photo zoyango il faut to placer nani place wana toza besoin non pas to placer kaka bato po aza muninga na ngai po lobby ya kosomba ndaku lobby ya kopesa nga pe passe na somba pe ndaku pour que lobby ba finga chef de l'État lobby ba finga IDPS non toza besoin wana te voilà pourquoi biso tozo loba to soutenir candidat idéal si oyo akoya ako relever défi c'est vrai que navana nango bila na moni oye pa asali singo bila pa asali oya ko sala ouais ça veut dire que asali ebele oya ko sala na travailler na ye ba difficulté mususu
akoka ko yebisanga miso pa yebisanga te ba problème na ye eza ya mais na pesi en tout cas félicitations na place oya suki oyo pe tozo senga mutu oya koya toza besoin susu ba problème ne to nango mimi ndeko sango mutu aloki biso azate ndenge ozolela mutu aloki biso azate biso moko toza komiloka biso moko tolingi kozala ba fanatique ya bato biso moko tolingi kobeta maboko pona kobeta maboko surtout soki oyebi ke moi intérêt na nga eza wana batiela nga mutu chef de l'état ko tiela nga mutu wana po intérêt na nga ezali wana chef de l'état ko tiela nga mutu wana po na manipuler ye so comprendre oboyi na yo intérêt ya mboka mobimba ya batu ba sepela mais olingi intérêt mesquin ya yo moko batielo mutu po yo contrôler yo batielo mutu po na intérêt na yo. Très bien. Voilà pourquoi biso tozo senga. Allez, dernier mot. Chef de l'état tozo senga na batoyo bakota la makambo oyo etali gouverneur ya ville ya Kinshasa bato basengi biso deo alors biso pe naza na choite naza na base oyo ezali ko respecter nazali 100 fois ba présenter biso ke azali mutu ya parti ba présenter biso ke ndenge ezolo ba marqué chef aponiye parce que tali ba réalisation oyo asali oyo ye apesi na oyo ya kopesa pona ville ya Kinshasa. Alors biso to yebaki de hauteur de waza net ba combattant nyonso tout ba combattant bazé belé ya IDPS. Alors ceux qui va présenter biso ye balobi ke aza bon pona biso, je crois que il faut tout s'incliner total la volonté ya chef parce que aza besoin cette fois-ci à se pelisa quand même ba congolais oyo banyoko mingi. Allez, Deo Kasongo, monsieur Chobeuse. Sango tangi Deo Kasongo. Ah, oui, Deo c'est mon ami, Deo c'est mon frère, Deo c'est mon sang. En 2018, nga Israël Moutoumon a porté qui combat à Deo Kasongo en tant que gouverneur, candidat. Ce que vous se rappelez, vous voyez Balissus. Nazana ba image. Na lingo za la précédé. Na koya ko ibisabino qui est Deo Kasongo. Je connais Deo. Ngai ne na ibide. Batu nyonso baza ko bakombo ya Deo, moto ebi Deo lokola ngai azalite. Moi je connais Deo. Nazo sambela na ko lota Deo na koya. Mais Deo Kasongo et Deo Kasongo. Je vous reviendrai avec les détails. Mais un élément important, ba combattant ba yebanité, ça ba combattant mususu ba ya rappel na sanzete, mais ils sont combattants. C'est un état d'esprit comme Deo Kasongo. Na ozongawa. Na obeta moi ba plan. Ba tunyo so ba candidat na IDPS. Bobongama po ba plan ezali. Je connais les joueurs et son jeu. Mutuna mutazo moi litabisi ambodi ekoto na nzoto. Bozape ba candidat bo uti ba paparazzi. Bozape ba plan. Pour la ville à Kinshasa. De l'autre côté, par exemple, vers Kolosi, Kuna a évité élection au salama par formalité. Mais c'est Masuka qui revient gouverneur. Il n'y a pas mieux que Masuka. Na Kolosi, Kuna là-bas, il n'y a pas mieux que Masuka. Bozako Landangai, c'est Sango, Ngai Nemutuna Lobagada. Il n'y a pas mieux que Masuka là-bas. Bomba Mbongo na yo, Lingoza la candidate, Bomba Mbongo. Koko Sala Bilanga, tu peux avoir autre chose comme projet. Koko Sala ONG la fondation. Mais pour la loi là-bas, Masuka revient là-bas. Est-ce que c'est Masuka qui va revenir là? Bomba Mbongo na yo sala projet mususu. Ko investir Mbongo na makambo élection kuna te. Seul Masuka candidate. Sango n'avait pas prévenu, je vous ai prévenu, Masuka va revenir. J'ai déjà vu, on a déjà parlé, ça dit j'ai déjà tout compris. Nandoto ndenge na monaki na ndenge Masuka za koya ba député baza koloba mama yekuta boya ki appartient à Ndoto mais na se Ndoto ba député bakangi Masuka kakayo. Unaenda wapi kakayo? Bazokangai. Masuka ndazo zongo. Na moni yango na Ndoto butumbi. Oza candidat bomba mbongo na yo. Ere yango yo. Na loi ba élection par formalité tous les députés provinciaux pour na bango Masuka. Loko la biso pe basango tondimi ça passe. Lubumbashi baboyi. Lubumbashi baboyi ko? Lubumbashi baboyi. Lubumbashi baboyi, Lubumbashi baboyi. Ba combattant baboyi na Lubumbashi baboyi. Mbujima ipe baboyi. Na Mbujima ipe balingite. Voilà. C'est ça.
atebele la mbujima on verra nazoloba impréparation. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer. On ne devait pas imposer. Il faut la peine anticiper dans un bureau d'études. C'est ça, mais ce qu'on avez le temps. Ça veut dire que président ou bien les choix ya président ou bien les choix ya bateau ba pesi bon siko ba combattant ba boye. Très bien. C'est pas bon. On verra. On verra ce que ça va donner. Nazo commissaire chef de l'État pour la deuxième fois. Nazo tikela bino une image mokolo moko Mbule Betara Makasi. L'histoire retiendra. Mbule Betara Makasi nzela ya Congo central route nationale numéro 1 Katana à deux parties. Bato ba route boyete baya boye bato ba route boyete ba kende boye. Félix Tshisekedi président de la République azalaki na makamusu libanda président Zonga kenda kotala ba sinistré. Akota na kati ya libulu wana ya Matadi Mayo Matadi Kibala. Bato bakufa bandako bato kenda. Félix Tshisekedi est arrivé à yoka pasi na motema alaka bato wana na kolukela bino terrain po bakwa ko batela bi. Yango pelo kona zo senga pona ba to baza ba déplacer à guerre bakwa ko sala quelque chose. Félix Tshisekedi a ko solola na ba chef coutumier atuni bango soki akoyi ko zo espace pour que l'État soit en charge ya ko sala makambo na 150 hectares. Ba pesa bango 150, l'État remplir babiloko nyonso na 46 hectares, ba bandi kotonga 1000 maisons sinistrées o ya bungisaka ndako na ye bazo tonga ba maisons préfabriquées. Eza ba préfabriqué ya Jamalo e ya kiawate. O biloko yote zo e banate soke ko kende wapi za ti lelo eza ko e banate kanu no film vous fit. Je parle pas de ça. Ba turc, ye ba turc mutatongi centre financier. Turc mutazo tonga na aéroport. Aotonga aéroport mususu. Turc mutazo tonga fikini. Bango pe bato bazo tonga wa arena. Ba koti na kati ya lisolo ba bandi ko tonga. So komi na quartier 1. Au koti quartier 1 ya Kala. Kimbuta te. Quartier 1 liboso koti ko banda wana ti okoma place o ezali eza 8 km. Batongi nzela ko imaginer kutu te nzela penza bozo ken. Bato ba tonga nzela ba indien. Bango bato ba tonga nzela. Nzela ya ngwana lakisa bango nzela po mutu musu ko ebata. Tala nzela. Ba indien bato batongi nzela o. Nzela o projet eza ezobimati na Luzumu. Côté à péage, ba indie bato azotonga nzela. So za koto na Kisasa, côté biso toza okoyeba te. Faut que na Kinshasa ya kuna poyeba. Nzela o ba pandi yango nzela ezalaka te. Félix Tshisekedi asali nzela oyo. Bazokenda ngo ti na site ya ba déplacer. Ezo bima, ezo leka. Ti na Luzumu ekende kuna na péage na Congo central. Donc muto auti Congo central, aza obligé ko leka suma Matadi Kibala ta ko yabo ya bimba la mona changu. Nzela yango ba osala. Et si epusani, ba ibongo na uti kuna na uti kotala yango. Na 1000 maisons préfabriquées au bazar otongela bango, il y a 3 chambres, il y a 2 chambres, ba kopesa bango, liste na bango ba répertorier ba kopesa bango. Et le kotoboy toyoka o colonel a côte nakati. Colonel a commis sinistré, général a commis sinistré, ministre a commis sinistré, toyebi banani bazalaki ba sinistré, ba liste na bango to monaki. On a fait un grand travail là-bas, mais ils ont peu opportunité na ba congolais ebelé. Ba ko somba mapango pe kuna. Namoni ba terrain ya minene. Lokola makambo esalami malamu. Koma voisin ya ba sinistre. Eza 1000 foyers ba kozala place wana. Oko koma voisin. So oza na problème ya ba précision za koyeba te benganga isango. Na koyebi so comment tu peux faire pour arriver là-bas. Et osalisa yo. Zwa terrain na mwa mbongo muke. Koma kolo lupango mais voisin ya ba sinistre. Et osala bi. Bosole silipo na lelo jeko beya. Tous les résultats coût conditionnel à Kwazangi $250 000 selon ce qu'il a dit na bakula ndengeza kolobama. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Tout retard dans les jours à venir. Mais dar quand Kolongo pe azobundati lelo ti sikona na zupe mbanote na likambo na ye. Mais dossier zakuna on verra comment ce que ça va donner. Tous ali pe ko pesa ye maboko na biso. To sili si pona lelo soki yeso azongi te nzamba ba télévision na nzoto. To kozonga lisu lobby pona lisolo ya bosolo. Osoki bosolo te to wana isika mso ya koyeba basango ya mboka te na polele boyo ndenge tozali kolo. Kimia na mabota na bino, à très bientôt. Place tozali ezali site. Makambo moko esalamaki catastrophe naturelle liée na bambula. Bato ebele ba perdaki bandako na bango, bato ebele pe bakufaki. Mokonzi mboka kitaka ye moko ezali na Matadi Kibala. Tozalaki présent to lakisa bino ba image yango.
et kanga kutu route nationale numéro 1 à Congo central wana pendant une période parce qu'il fallait babanda kosala musala ba chinois basala qui ça n'a pas tenu ba ko changer la société mais on a essayé nzela wana pour le moment ça nzela problème parce que c'est la seule voie aujourd'hui sur Ozo que le Congo central il faut passer seulement par là. On a bamboka mususu il faut avoir 3 à 4 chemins où il faut permettre pour que le Congo central ça dépend ya choix surtout banja il faut bazana nzela na bango ba basaleli bango. Alors bato nyonso bazalaki ba victime suite na bango zalaki nini Tshisekedi président de la République Nango Bila à l'époque en tant que gouverneur ba prometaki bato wana ke bakoya ko sala quelque chose d'impulsion à chef de l'état pour balukela bango solution banda kuna bango Bosolo télévision zalaki sur place. Nous avons diffusé parce que après promesse à chef de l'état et les gens se disaient ce que Mokonza Lobi était à solo Tokendaki. Nous avons fait des interviews et finalement le chef de l'État, comme un premier téléspectateur à Bosolo, Alandi Makambo Tolobaki, et le chef est arrivé à réaliser son projet. Place Tozali, Tozana chef coutumier. Il va peut-être nous expliquer pour que des Matadikibala, qu'on se retrouve ici, place Tozana Mvunda, côté za Mvunda Manenga, Mvunda Bandangi, Ngasi. Donc Mvunda, ils ont des dénominateurs communs. Mais au Baroka Bangazi, Banzo. Et puis c'est là où nous sommes. Cité Moko d'abord à la CPLI parce que Nzela et puis Espace va travailler, ça a toute une histoire. Mais je pense que dans les jours à venir, tout le monde en a France, tout le monde en a États-Unis, tout le monde en a Afrique du Sud, c'est comme ça que le pays se développe. Au na balabala mounene, au côté Prince Amoulaye, au côté Cité mounene. C'est comme ça que les grands pays construisent les bananes. Alors, Koumou, le chef de l'État a fait la promesse na Batou à Kosala quelque chose pour la raison que ça banda qu'on a va. Yo zaki na contact avec chef de l'État tant que ça la promesse. Comment le projet de Matadi Kibala alors qu'il y avait un besoin et s'est retrouvé à Wepanayo. Bon, mokolo yo Batou bakufaka na zalaka wana. Tango pe chef atuni biso ay bankumo bino puissance esili. Biso te puissance esili te mezo singa to vana nayo to solo to za makambo foto yebisa. Nde babengisaka biso tokendaka na ndaka mokonzi kuna malgré tokutana na eta zokende na nini na ote ya bangala kuna ici marate jour non to mona na raté deuxième jour na ngone tonton to ekokende kuna ne tokutana na ministre Pius Mabilu ya urbanisme et habitat abino ba pesi et pas ba instruire dossier et pas ya mokonza mboka ba luka cité site moko oyo bako tongela bandaka ba sinistre bon batali ba chef nyonso bazaki place wana batambolaki pe na ba site mosusu et sengelaki te ke bazwa wana tango baye anga na memi bango pana ngai awa bespère ya ba tirk o ya Milvest baye basali etida mabele batali bon basali betide pena ebele betide milliers makamnyos tout de baye ko loba na ngai ke non et sengi tozwa awa pana yo awa tozwa pana yo awa comme ça yo il faut zonga sous pas ministre puis ngabite nga ozo ministre plus ne yenda ya kulukanga atina ba conseiller Justin ba conseiller Songi bazaki wana baye tokena bango ngape na memi pe bandoko tokena bango wana donc basombi mabele basombi pa na yo basombi pa nanga basombi mabele na bango abonné du fort c'est à 150 hectares 150 hectares donc 150 hectares wana o bazoko utiliser non na moment où ezana nous 100 et non 46 hectares bazo utiliser ça bazo utiliser wa to nyonso boy nyonso ti likolo kuna ezaka 46 hectares o bazoko utiliser nan reste wana na yebise so ba otongela ngo nini mais jusque là le projet a 1000 maisons dans l'ensemble les agines bandel basombi 150 hectares mais où ils ont exploité pour le moment ils ont 46 mais baza déjà la contrôle il y a 150 nyonso ils ont dépend là-bas parce que makambu ya ngai na ministère national ya urbanisme mais jusque là au biso to régler nano pour une citation na bango pourquoi bazu nyonso te c'est-à-dire où il y a les restes il y a toloba 150 non sur 150 au lobby 46 totikali na 104 et totikali na oui totikali na 104 siko 104 nde ba régler na noté 54 wana bon baloba na nga basa nanu ya 46 OK puis après soki ba baksa ya 54 wana so besoin ya libre ko yebisa ba roya pe au mais il y a 46 hectares en tout cas sans problème donc le projet
essaie de construire 1000 maisons. Banani ba otongango. Ba turc. Ba turc. Donc ba conteneur eza ba turc. Ba ndako préfabriqué za na kati. Eza na kati. Yango nde eza. Yango ba osala déjà bandako ngwa ba ndi. Bandako yango nde ba osala. Ba maison préfabriquée. Yango. Donc aba kotunga ba epi ba ekoto. Au total ba sinistré bazali combien? Bon, selon président ya ba sinistré, aibse ngai oyo baza 650. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription, rue Louosi, numéro 7 à 13, à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.